Desho Denar TV Pona koyoka bansango Sango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Basango ya mokili mobimba Desho Denar TV Pona koyoka bansango Basango ya mboka ye Basango ya Afrika ye Basango ya Europa ye Bonjour, bonsoir Balandignon, soit des shows Denar TV. Merci Naba O Balandi des shows Denar TV. Soko Talingamba Liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV au la réalité. Tu es l'issue na affaire Mukuna. Cette fois, Yoka. C'est-à-dire que les analystes Moko, au contraire, on est quand même hier. Oui, papa, pour na biso et sali biso passe il faut et sali biso passe il faut ba kokyo sali lo ba bongote vraiment. Oye baki ke koya. Oye yango une émission en plein débat ya bande ko seka o po e ba ke bosa borosala o bongo. Je n'en baki que Mozambique. Mais Poutino Fernand, c'est pas qu'il y a mindu. Mais na yoka eka ero lo ba ke na yebi ke bo monter ngo bo monter ngo na yoka kindo ba na lo ba bongo. Même nani c'est Katumbi. C'est pas monter qui le pango et tout ça. C'est pas pour ça le pango qui ndoa. Yo mindonga, c'est la même chose. Mais papa, pour na koboma image, faut les cas, osa émission spéciale pour na roboma. S'excuser, pour na roboma image. Soko fandi ba considérant le quoi ya solo papa. Ngai lobby to zana émission bu solo. Okolanda ya monde entier. Wa tozo zelango vraiment, tozo zelango. Age mwana même anjimuluba ba bangela mbajimulu fort. L'air nani kasamba lobi boshaba pesa gembo boshaba wa so boshaba lo bakate esi batoninga kokwa même oyo pe bokumona na sima boko seka bango pe bololi bango. C'est bon biso toze la kaka yo biso toze la ka okende na bosolo oloba bien pena pour echa biso ata moi à l'aise. Wane za lobi na tongo. C'est bon. Maintenant, c'est pour la passe à perdre dignité dans tes réseaux. Donc, Eroloba, Zana pour pouvoir bien qu'on déborde, tu gardes la bande dans les salles au bout. Biso, dans un objectif, Kabila dégage. Oui, exactly. L'objectif, c'est mon renaissance, nous, on est pas social. Bakosa kinga. Voilà, audio et sukiwana po olobate me desho osote maloba bandeko na chelio audio e bandelango ti nasuka yoka sikoyo ni yoka siko ngana ebisa yo yoka Desho Denar TV ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur Desho Denar TV. Desho Denar TV au centre. Jamais je me mettrai ici parler contre quelqu'un. Jamais et je ne le ferai plus. Yo kana expliqué yo. Na lobi boy. Oyebi ezali kamba kokamwa. Premièrement, pour na kota na dialogue au basali na audio na ngina loba boy. Il y a un document signé par les autorités de l'État. Oyo balobi ke ezana ba image o ezo circuler na visage na yo, na figure na yo. L'image eza en aucun doute. Yango ba suspendre ye. Tanga français et komami na document. Image eza en aucun doute. Voilà pourquoi ba suspendre Mukuna. Na bien, au moins vidéo ezo circuler. Non. Biso toza batuto sa na média to yebi vidéo montage, to yebi pe vidéo réelle. On eza vidéo moko très simple à voir. Ya kolobela kutute. C'est-à-dire bafana kwiti na bandeko mususu na otuna mikonyo so mayele na bango eke wapi. C'est-à-dire ndeko alobi alobelo moka boya sala bango plaisir. Bango ba yoka na bango ka plaisir, c'est bon et leki nango. Le reste il s'en fout. Les kaka na média osala biso plaisir mais par contre
il est suspendu. Mais on a eu RDC loko makasi, il est suspendu. Tous les mikolo ya liboso tokoyeba vérité. Et là on est ngana lo banakata audio oyo. Nga personnellement ezokamwisa nga bandeko oyo koyoka keno mukuna zoloba keno il est combattu par rapport ya Kabila dégage. Toye na point wana ya Kabila dégage. Nengina tuno boy. Comment dirais-je? Opération ya Kabila dégage to sala ngomba combien? Bino bolinga botangisa makila batu. Opération ya Kabila dégage to ko sala ngomba la combien? Tout l'opération ya Kabila dégage awa 2018-2019. Banan babebi si opération ya Kabila dégage. Pesanga réponse nanda. Po soki na lobi, yo koloba te des choses to comprendre yo non. Pongana lobate na tuni yo boy. Tout l'opération ya Kabila dégage 2018-2019 par les élections. Nani a bebi si ba élection. Pesanga réponse nanda. Nani a sali ke lelo to tikala na kombo Kabila nandako. Comment dirais-je? Nani asali ke totika la ti lelo kolobela Kabila na République démocratique du Congo. Pesanga réponse. Mais lelo ko kamwisanga ke mukuna a telemi sou pona koloba ke éveil patriotique sur le sujet ou bien sur le but ya koloba ke Kabila dégage. Nous allons dégager Kabila à combien de fois? On a eu la chance de dégager Kabila 2018-2019. Nani a BBC? Les lorsque tu as la béton, les sous Kabila, à qui la faute? Tu as la réponse à la maison. Pesanga réponse. À qui la faute? C'est quoi? Ngano lingasu na tunabwe. Est-ce que ezalaki peuple congolais muta bengana Kabila? To est comme devoir ya mukuna nda bengana Kabila. Mais c'est complètement une confusion totale. C'est une confusion. To tu ko bunda na ba maponomi a na ba élection. To bundi batu ba kufi batu ba poli bambula. Kabila dégage. C'était une opération qui a consisté toute la République. Kabila dégage ezalaki pour toute la République, voire la diaspora. Batutu bazalaki mobilisé Kabila dégage. Mais lelo Kabila dégage te ponanine. Et sa réponse nanda. Mais lelo soki mukuna boroloba ke ono bazo combattre mukuna pona Kabila dégage. Vous êtes malade, vous confondez les choses. Vous confondez les choses. Toko dégager Kabila combien de fois? Est-ce que c'est à Mukuna de dégager Kabila? Ça, c'est la première question. C'est à Mukuna de dégager Kabila. Mukuna a la force de dégager Kabila au Congo. Mais Tozo là, ça c'est une confusion totale. Comment Tozo boya koloba mabe côté Zali? Toke kolobe la mambo Kabila dégage na Mukuna. Qui est Mukuna en RDC? Mukuna Zanan. Mukuna a la force de faire dégager Kabila en RDC. Mukuna. Ah mais, laissez de tromper les gens. Botika distraction. Si vous trahir Mboka, la vérité a été déjà dit. Et ça, quand on a comme sous ce mobile, on a qui a ça la émission. Alors, Kabila boma bango. Eh oui, Kabila fois boma bango. Kabila ko boma. So ki Kabila ko boma, biso to sepelate mais ko boma biso po biso ba congolais nde tozangi mayele. Kabila nga continuer ko boma biso te. Kabila nga kende na élection ya 2018-2019. Kabila Zaki déjà dégagé. Mais qui a encore remis le béquet à Joseph Kabila? Donnez-moi la réponse. Qui a donné encore le béquet? Qui a fait glisser Joseph Kabila jusqu'à l'heure actuelle? Qui? Les lobos Olingabo s'appuyaient na Mukuna pour dire que Mukuna ça l'éveil patriotique. Mais non, boza na confusion totale. Mukuna osani. Mukuna osa elorote. Mukuna kosala nini? Est-ce que c'était le devoir à Mukuna de dégager Kabila en RDC? Non. Ce n'était pas son devoir. C'était un devoir à tout Congolais. Et on a fait ce devoir à 2018-2019 à travers les élections. Mais banani ba BBC. Pourquoi les autres continuent koloba pona Kabila? Pe sa réponse nandako. Lelo faute eza ya nani? Pe sa réponse. Lelo to bandele sou mambwa Kabila dégage. Toko dégager Kabila combien de fois? Mais Kabila a raison. Parce que binonde bokende ko fuka melaye. Binonde bokende ko négocier na ye. Et vous faites sembler à koloba ke Mukuna zo sa l'éveil patriotique. De quoi? De chasser qui? Qui a permis à Joseph Kabila de résister ou de rester en RDC? Qui? Pesa Kombo. Bino bolingi vérité te. Mais na ko ebiso moni chaîne oyo. Tanga chaîne nanga bieba komini vérité sur vérité. Awa soko lingina banda ko ya kokosa
Malam natiki au sala ba émission, na continuer ma kamsus. Mais moi, c'est sur la vérité. Sur. Rien que la vérité. Et ça, li mawapasi na soni. Et à l'heure actuelle, Mukuna est suspendu. Et on va voir. Tokotala. Wana broloba FCC. Non. Est-ce que FCC a ebaki? Est-ce que Mukuna eba ite kaza pasteur? Mukuna eba ite kaza pasteur. Est-ce que Mukuna est le premier pasteur de faire politique et l'église? Non. C'est le premier pasteur en RDC Mukuna faire politique et l'église. Non. Mais yé moko azalaki na comportement na ye o eke ko kangisa ye libanda, c'est ça. Mukuna za premier pasteur a kosa la politique na église te, d'être pasteur en même temps un politicien, et ça kaka Mukuna te, ils sont nombreux. Baza ebele, mais question eza que makambo ya sala ki eza comportement na ya sala na église et bimi libanda. C'est ça. C'est ça. Lelo tokoma na likambo Kabila dégage. Na répété na Touniboé. En combien de fois nous allons lutter pour dégager Kabila en RDC? Mais non. Botika vie à battu à la tranquille. Botika milimo à battu à la tranquille. Bolingi sou bobo misabat. Toti ko kufa kaka siko na ba élection ngo bo bebisi. Bino bo katisi boke ko négocier. Lelo négociation yengai. Bolingi sou bobo misa population ba boma bango. Non. Yaya Kabila ko boma bino, Kabila boma bango. Kabila boma bango ya ko boma. Kaka ndenge bo bandaki na ndenge bo kosukisa. Boma bango ya ko boma. Ba o nyonso ba ko s'approcher pembe no Kabila boma bango. Kaka ndenge ozo boma bango, boma ka bango kaka. Boma bango tina suka. Ba o comprendre que non eloko basala ki eza mabe. Po soki tobi to ya kaka, bo yeba te ke bosala ki mabe. Il faut d'abord bo reconnaître que bosala ki mabe. Bo se repentir. Bo dévoiler ma bé au bino bo sala kinde toye en aide. Tant que bozo reconnaître ma bé te boko bomanana Kabila tisuka. Kabila boma bango. Rien que la vérité lina koso ponane. Et sali mawa sina so ni komona biloko aboy. C'est regrettable. A on a minute aza suspendu. Ba mouvement na union so ekomi suspendu, c'est grave. Or que ceux qui a ebaki kaza pasteur, fallait éviter ce genre de trucs ya sali. Et sali bien te sali son vidéo est exact. Ba konzi l'état ba lobi contenu à vidéo c'est extap ou ezoko circuler dans les réseaux sociaux et c'est une vidéo sans doute à votre figure. Yango to suspendre yo sans doute ba lobi une vidéo sans doute mais ba fana quit ba bité c'est la bisoka elo mo na ba média o sala bisoka bien. Les gens ne comprennent rien. Et sali mawa pasi na son nengana ya ko informer bino. Problème ya Mukuna za suspendu par rapport ya ba éveil patriotique na ya banda au sal. Éveil patriotique wana na sens te ya. Problème ya Kabila dégage to sito bengana y Kabila. Kabila za qui près de partir. Il avait déjà pris ses valises. Tous ses valises étaient déjà emballées, il cherchait où aller se réfugier, soit Brazzaville, soit Wapi Alingara Kima. Qui l'a encore donné des béquilles? Qui a donné encore des béquilles à Joseph Kabila? Puis sa réponse, pour yo lingi vérité, tu sais, tu le vérité, ah non, toi, non. Il n'y a pas mâché les mots. Kabila s'est dégagé depuis 2018 à 2019. Il devait quitter la RDC pour aller chercher son refuge, je ne sais pas où. Mais qui l'a donné des béquilles? Qui a donné la chance à Joseph Kabila de continuer à diriger la RDC jusqu'à l'heure actuelle? Qui? Pesa réponse nanda ku papa maman yo poza congolais nga pe naza congolais oyebi situation mboka nani a permettre Joseph Kabila tisiko ya diriger mboka na biso eza nani bongo éveil patriotique au Mukuna zo sala ya koloba ke non programme ya Kabila dégage. En combien de fois nous allons dégager Kabila en RDC? Combien de fois? Bolinga batu ba ku fara pona intérêt na bino? Non. Mabe ya boko bunda bino moko tina suka. Côté boko sukisa biso torota la bino na musika et des ati boko bunda bino moko boko bunda Kabila boma bango Kabila boma bango tout total. Voilà donc que sali mawa pasi na soni des choses de Nar TV, rien que la vérité, ni pour ni contre, rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur des choses de Nar TV, des choses de Nar TV au centre. Jamais je me mettrai ici parler contre quelqu'un, jamais, et je ne le ferai plus et non plus. Voilà. Donc, Tozawana et Salima Wapasina Sony avec Mukunaza suspendu de toutes ses activités
concernant éveil patriotique suspendu. Azana suspension, aoki koleka na médiaté. Même à l'église, si c'était moi à sa place, j'allais jeter l'éponge. C'est-à-dire, tokosenga na pasteur mukuna ndenge papa Sami asalaki. Papa ya diange, comment dirais-je? Ndenge papa Sami asalaki kuna na ba kimbangiste. Asenga ki peuple de Dieu pardon, azongi sima se retirer avant di na ban. Tokosenga pe papa na biso mukuna soki vraiment abanga kanzambe, soki obanga kanzambe ya solo, senga peuple de Dieu pardon. Zongana nusima vanda na ban, nzamba kotombola yo et kosala bien. Mais soki kaka likambo mapeka, l'orgueil, c'est Dieu qui va juger le monde. Bible peut lobi ne juger point afin que vous ne soyez pas jugés. Voilà autre nga tolo bayangwana, zala brancher sur des shows d'Enar TV. Aimez, commentez votre émission, partagez massivement, te informer batumusus, sokotan ngamba alboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV, ota la réalité. Et Zala qui a bino humble serviteur. L'homme de bonne foi, Zala branché, bah émission Zakouya. Ciao.